bandeko balandi yokani télévision topesi bino mbote esengo na biso ezalaka koya liboso na bino na makambo to mpe na bademo nyonso kosalaka biso bobeleli nga de partout Mireille me ndenge nini ozoyokana te moto na biso adaya na mabele nde nini omonana te yango na ye vraiment mpa na ye mpona na ye bakosolola na ye mais toutefois vana bandémission na kozanga te kopesa mbote na sponsor officiel ya chaîne oyo epuis sisokola mwana mongo bon général na Dijon napesi yo mbote napesi mbote na bango nyonso basoutenaka biso de partout apache abora napesi yo mbote napesi mbote na mama kasi na ngai nyonso mama Esther na France napesi bino mbote olingi mpo kota na kati ya liste lisoloka nde basololaka biso tolalaka te tolamuka déjà donc tokende ngo bongo merci beaucoup na Mardoché la nsima caméra mais mpona kozwa temps mingi te boyebi ke nous avons mis na vif du sujet na kopesa invité na ngai mbote bongo stima na moto banda mbala moko émission toli a pété lité a pété boni papa base kale on a réponse à mikolo base banda kala depuis en fait moni base eza sécurité pas eza social ça au moni base et lobby belé base eza fondation ndako étage building ndazo ka valeur pour mona ba voisin musika ozaka na se mona ba voisin te même tamé maranga ba charge baninga likolo soki ya meko longa nyo sene sene ekwe mais le coup metkali batoliko yenda simi bango batelema base donc nga partout que ndobwa kanga na mboka nini na province nini ni sika nini na kasho nini merci nga na santé ka toyokana so toyoka na santé nyonso boko sala nga santé ko traire ngati na ko kokisa ba mbulo tukolo mkelo bana ngana sala malgré na miss bozomona ba manka ke nyonso nazo kotsa na munoko na kolala ba foot moko remarquer ke na ba age bino boluka na bomengo bo rater nga mutu na zaka mame na atteindre donc moninga na santé toyoka na vrai yo la santé boyoka na vrai kaka na kati ya makambo oloba wana mutu ayebisi ngai tango nazo yebisi ngai tune nanga lite ya epete question moko ngai nakokisi 40 ans na suite na miboma to na sala na famille d'aba tchelinga ba limite omoni yende aza incompétent azo banga challenge on dirait ye mutu ba tchaki ko tcha donc mutu a tchaki comme ça qui est rare omoni loko na zozongela ndo ba chaque fois ngolo bi bien 40 ans ko tcha bi muke nga lo bi 60 ans dimanga to senga mukilité ba tcha biso ko tcha et sengo ya ko vivre na répondre invitation ndenge naza na condition nyonso batu ba koloba nanga soki nyonso ba koloba nanga ngamo na pesa ka faute ngamo ko te ponga mona ko lukela ngamo babete soki ngamo ko na so bomba ngama malgré tout ni bande so te pesa binote un jour ko simbaka ata esimbite espoir fait vivre na lobaka chaque fois est-ce que kozala mobola kolala ne toko kokola mabe et l'axi que kozana lisumu toko kota li felo so ko kufi ozaki pauvre jamais on le dit bien siko komanga kolonga na pesinga moko faute te bino bosomona nga musiki bo pesinga faute kolo mukilo achanga ayebi ya démarche nga nazo sala ayebi difficulté na nga ke na mbeba ayebi ke kote tuna kotambola na muta manka mais comment bato bakanisaka lokwa bakoka oto koka kotala bango tende baleka biso na kwa ba cortège so kotali mutu musu ndenge omitali na yo miyoki mawa aja muke mbongo ebele makambo zo luka muke lokola fond ya bimisa mona tango atindi ba sete aboyi retourner zo wana fo zo luka kuto banda commerce mais ya bimisa tinda musu ba biscuit anniversaire tam musu ya mbwana ye biloko asombele ki fête ya mariage na nga mais moi c'est que linyaka na kanga lupangu te pia kerne tinga mutalo kutala la ne toko mais moi si moi kutanga nga linga pe mala fidèle pe ko le kama kamutu bo monaka vie ça compliqué so yo kinga no transmettre message vrai garçon wana atika ce qui moi si mobile atika be espace nango a continuer na concurrence yango pesi somme bange na to abange bale na somme nzoka soka forcer na ko kateba e bale mauvais temps ya moninga na pire fautité et simba tenga nanga okokutanga na tamori ya 4 à 10 à 8 mafu d'abord ceux qui pètent quelqu'un makasi na taka sous agité so retourne aux ans combien 24 ans apiaka mais ça comme na mbongo na pesa âge complet et on remarque que so za piaka ata bi 35 akoli ba moni mbongo te ba moni âge ba moni okubi mais so za tana ba 55 ans so tu ngo na âge mo za na mbongo wana âge no bi 60 ans et ano jeune mbongo ekufiri nyonso na opesa ba périmètre so yo kinga schéma tala kaka muto bebi kazaka na mbongo siko atambola makolo bokuta na ye atamikela ngwa za camion to bani seka tiki camion po ndenge boyebela ki yango pourquoi mundele atatamboli makolo za Pierre Babaka katiki camion na ndako lokola bango basala camion seka kozanga te mais muta congolais mutu mwindu ata za boss atambola makolo so bomonika na moyi mobola yeyo eloko woni tikala image yango moni il faut disparaître ka
makanisi ya mabe ekomelaka yo na nga exemple egal on okeka na sija mutu wana voilà âge à 40 ans wana ya lobi abanga tala na vie soko chola mite soko seka mite batongi yo te ngam na bisa yo nano komi prêter. Je te dis devant Dieu. Au moins, mais bateau, tout le monde a beaucoup de roi. Babimara ba roi pour bande ba budget ba na banque. Mais bango mo na ba famille. Et na makamsu ba sekana kamera di bande monante pour budget bombi bango mais na kati ba moni ko pasa na manka. Et roi oyo moni abima tala bo na ba kutu mukili. Siko soki ndako bata mbongo za na 2 heures de kusone ya bongo ba bole ko sandenge ni. Komanga po na za pauvre na kominage ba 40 45 ans. Le ko zo simba te ponga mo na limite mais na zo tala mo fete ngezo pesa ngali patin. Bino bo ba nga ki o simbite na yoki na koti souci na kokate kutu pona nga soka kokite bon a chercher ya kene mboka oh mboka ni neti mboka penza mboka tala omoni village quoi village koto de référence amoni kangam na mi boma na kene mboka pona mboka soko ke kuna wana ba fantasme mususu okuta na mboka te ko se peso te pona minda o ko sa sortir na zo bana yo chaque milieu ezan na bateau ebongele la bango yana bato musu bafana na Congo baki ba patron mbongo na bango na Congo biso nde to banga kipoto monaki mais yemo na kati na sepela na Afrique te abimi na kenanga poto ne bela mbongo bozana ngona famille ke no poto tanga komi na poto a se sentir à l'aise na ndenga kuti abonga te sensation na ene seconde kala na poto place sans sortir so comprenenga bon batroka ba biso yo oyebi batroka ba biso yo simba te so boyenga na kwana ba poto ndena monela ti ata website na komi lobana kutana eloko ekokota nga mbala moko na bandi challenge po biso omoni ba joueur ba betaka bale mingi o ba linga bale ata futa maka bien te dimanche komena ndaku te na terrain quartier so betaka bale mais o joueur ndeni na terrain match AP match eloko ne aposa so na ba no makambo solo tala linga eloko na posa po onyo kwa milango te soko linga eloko na vérité au moins na pasa musala ngote ba tuni bando mona ba faute na yo alingi musala ni ko tambola na linga yango po esengo nange kutama wana soki ofuta ngambongo po ekutinga ndenge wana ekuna na salelaka siko batu mingi ba sala eloko na esengo na ete azo sala po monika ezokende tika na sala na bato anatanda yo moninga na kopera na bato anatanda te ngato ngina kyo kopo no sala za anatanda na ko éviter yo po oza sumbana nganda ndeni osala eloko eza contre volonté na yo comment eloko ozosala ezopesa olipa na mikolo yango mozoba yango te parce que en attendant ozoboya olingi ya malamu wapi nano mona mutu asisi classe te makambo ya classe ebimisi ezoba mais na makambo esali ya pamba bavoyu na komi nango na mbongo mais classe netikali kaka na français na anglais soki okei na français na anglais intelo yeyo mais kote kobisala yango mosala asali te o bavoyu mpe biso bavoyu oyo biso batotanga te oui biso bavoyu baillettré tout okapenda fulu nga napenda fulu nyonso ekotikela nga mais na kati ya fulu soko ke bao basepelaka na fulu batiriaka mpe na fulu bamoni mpe mabe ya fulu na malamu bino baekotiki bomoni nyonso ezaka na fulu mais biso moko na fulu mpe totriya tu ya malamu wapi ya mabe wapi seke na kati ya fulu eza mpe na triage bobengana bato nyonso botiola bofinga bango na défaut komona mutu na sola masanga lipape kata na triko lemba famille pauvre alalaka na etoko ne pas dit que ba qualité na esoki po bomoni na misu kazanga tina akozala bokoma kombo na ete illettré oui bon négligé ete na makamu so botiaka te na pays yenda kopuya yango avant koma liboso par rapport à l'intellectuel on a chaque exemple napesaka ba exemple mikie premier exemple nano mwana mobali te oyo akola manka na vie neti babiso oyo tiki to négligé makamu susu manka mais na ekotala eyindi ye na bakopo bobonaka faux o bapatron basepelaka kiasoleka na mutuka o batoka pesa bango basala oza biloko wana natangi te na englobe so pata bina mutuka madame soki bayeti yebisa bango basala kosala ngo eza nini nyonso na kati kopepa wese na kati jardinier na kati bakata matiti ya lopango na kati batya bapeinture na kati basukola ndako basukola na mituka sangisa biso to wana kati okamwaka te ke mutu azosala musalo basangisi lokwa groupe bapesi bango basala ya tina te akoma nango mpe mutu ube bino bozonéglige bozotiola so bofandi yango musalo mutu asukola mutuka asalaka bisala oyo afifaka ndenge nini na mbongo tozomona kutu ezopesa biso pasi mais soki na ndako bana azobomba na mwasi koleka patron ozotindi na musala so kamwa charge ya mobola eleki ya patron mais na miso mutu pamba mais na kati kilo soko oyeba schéma vie yango moninga banga mutu na vie konunisa bato eza kotia bamilio na banki te nde bapatron ebele banuna kokoma mpaka bakorompaka nzambe te na koza mutu abiyoma selo bino mais selo mpe ya nzambe atingana koma koko
bino bozalaki bien okozana kicha liboso bayemba exemple tuka na etala L'Oréal église yeyo to c'est ba 80 ça na sanga sekamba dao do dami Angelo akei biso baba titulaire so nzambe to ebisi nini patika biso mena miso batito sa batuma mabe soyeba so yo kinga challenge ya moninga nane lo kelengisa ngate ngakolonga inda te ngana kolongwa ngate na kotika laka nga tika ngana mema ngako te nazo mema yo est-ce que moi ça quoi senza na bolingo atala kambeta mobile kolala wapi tolala sisika mwana ya toboko la bébé yo so yo kinga ngana challenger c'est ma toujours tala ngaza te moi ça botami somba bandi vert ngambo na fufu na ngaza ka manka pondu na kuteza ka samusi na senga défense fufu za ebele pona la bien na somba nini o somba phosphantine libanga ya milikio ya sachet en vrai 4 magma baboke ce 4 baningi bitala lukali nzanza pamba nido somba ta sa combien za na 1500 so pa na kati kanga simba lokwa mutauti ville au moins mambo tena na français de retour tu as grandi donc ça va somta saka no koso kwa simba no ngami likio nanyo na kilo boko pa aka penda kilo geza penda yango yo ya gombela tala o mboka safu yo so binga nazo pesa perimetre tala Congo soko yebite o konto kwani tikote no passe ça kotike la kapasi baninga ba moni la ote yokanga bien zala kana elongia ko seka po yo muto senga yote ba cha yo ko moninga ba changa ko chia yani erreur moko na kolobaka te à part bato na biki oza pire nga kati na bete la comprendre nga nga na kokuta na boy olambi fufo benga na boko lia e yambe no kando yamba kinga na santike muto alinga te na koma na suka te na otike ndisa licho tana ko kena kancho ka famille yambinga zo ndi botali kotonga na ba no vérité soko mwana koti na lopango ketala bato kokota ko koti oyaka te mwana na moni ke bandi mbango amwa ke ba yote c'est de bokutana ba feti wapi okoti mwana kola ko busa na mutu te oyabwa boko yamba yo sokima pemena zo telema masola tester oyo asumbana nganda boyamba ye te sota ba mona banongo bare oye yeba ke tester se pela kite ah ndako moto se koku ya kokufa ata balobi vanda baluka kende déjà ndi samana la tika bolinga te pour moi na pratique ko ba yebisiye ndimanga mais so kotika mwana ko lembo na makolo ah batonga ko bien ba lamba te affectionner ça na carte même lelo batei mingi bakimisi bandimi na lusambo pe ba monti nzambe akomi pepele comme si Satan kinzambe na makasi da banselimo na loba pour comme mona ka mutu na pasi te bomona makama malamu kaka soki bomoni mutu na batriko elemba lipapa mulai azo bamba nzela yo ba prophétie na bangoka omoni yo bitumbeza makasi na famille na yo tentation so luka makasi pour que bokota ba tu ba diabo ba kinota famille rankine on nzela nzambe soko tali bible abenga poto sanction bino bokoma ko panza message uti wapi faut enseignement so batu balingaka makambo kobangisa bango bapesa sango kuna mama yebisa mutuka ke atoza piaka un jour ndamba kosunga soka ke alobi mabe foka so na piaka bakaka omoni yo ba bloka o mingi nde bisa solo ya yango mke pasa esa nini balobi nini o délivrer na côté nini faut enseignement première délivrance yo première église yo tokenda kokuta na poto za matea o motea te ya katoyo tokola na ndenge ya molimo mais ngamo pona kola penana ko ndima fonga moko prière à passer moko te ko changer nga senga mona pesi ko faire nzambe te faut bati ya bino bien ko amen pastor bote ya mama be omaninga passer ko te na ko ndima amen na ko pesa odimi soke za pona na te na yo passer o pengwa o beba o kweya o nyanyuka na ko kimia gizi chama pona yo ndengo bandai na nzambe naza nano mwana teke passer azote ya yo mais yo sana ko ndima ko leka passer mo faina ba omona te bate ya yo moko ba na kala nini na batinyo se tikali ka boko nzama bite ba no 7000 7000 ba bana gite ba saki na ko ndima wapi biso ba oyo c'est challenger c'est mato oye bisayo mutabe cha ko ndima no libakute tala jo komi nango o corrompre nani po ba komiso lelo na yebisi batakwata biso nyonso ba bakufa ba pesa nini na lobia on le dit peu bien si jeune ba to boya kango et pas nanga ko kufeza maman na chance en majuscule maman na période so ku to katika motema ba atoza piaka ebaka ki ba ozo en charge liboma nanu baluke bembele ba tata na ba cercle ba kendo kunde bongo muta solo yo kanga bien fi na liwa eza nzela biso nyonso soki nde olongwe bari ya kozana na mukilesi esili me awa esili me na simesili te yo kanga
nano lala te oloti ndoto mutu na bino akufi ata kufaki na ndenga mabe aye na ndoto soka obise yaka na walo bani côté na zeza malamu mais biso tozobanga koke mais kuna bini côté na zeza malamu c'est que ninye bata mikuna tokoyeba un jour au pianga raison mulongo ateza ti sele tourne au kokate ekoka ngai na komi demi finale la vie manda fa pembe bandobi na okimela wa matoko le équipe bon pas que komi pembe match nini finale za raté tokokoma sakana tolia pété papa question musuna na tuna différence ni nyomoni lelo ki outi kobeta tour di banda osongi différence ni nyomoni di banda na awa challenger oyo zo benga challenger nenga betaka awa akeli banda ko beta bongo nini na nga partout talobi ezaka ndemoko joueur ayebi bala banga terrain te pays nyonso kokoma kotala pays akomi tokotala ka teresa kokola biso ezaka ndenge moko siko ngai na sepei na Congo po Congo eza na privilège moko tozaka nango touta nango déjà bandaka selon nga et puis modèle nanga ya kotravailler awa na Congo na monaka naza à l'aise mais na kumisi Congo te na ndenge mabebe malamu Congo eza mboka na nga na kemba awa na nyokoma awa epesinga pe lipa donc nakoko wanga na Congo te lokuta mabete RDC eza na bampagne nango mais po na nga mikolo yo Dieu bon afungoli nga motema pesi mwa lipa libande eza kitoko po to pendele ki Afrique na façon nyonso na lobi na modèle nyonso bako comparaka po to na Afrique te mais procédure ya koselela pona zwa wana et pas nanga komi trop tard te na kwa procédure wana te ezapeli kamba tango mama tante na lobi na pesa dashi mo na te section nanga meyo kaka moi je akomi mukolo penza ke sala kindumba ke na mindo eza moi te soki na minda propre bakotimbele ka kolimi mingi faluka mindo angeli oza soki na mambo apemba te akalafi maloko bimi ya sika et puis akopona mobala za na kuti pa mone malamu te zaka action akosi alors ebi schéma te na pesa périmètre tala kosaki on comprend on a le bien na comprendre très bien mukiri soko yebi schéma te kotimbela te omoni Congo batu bazo comprendre Congo mabe so Congo eza lokola camion eza na mpani mais boyi principe ezaka na nzela mabe na yo camion mpani ngo kota na kota bata vitesse ça accident pamba zala mopandi tia 4x4 kengelaka ke tokoma kolana nde baofinga te Congo eza boni na loba période toza soko ozwaka nde biso azwa sepela soki te dose yokanga otolia sagesse awa eza makambo ya satana te nzambe te église te nani te muta mokili okoki kosambela te omoni esengo na vie bato bafinga koke muta lisumu mais na mokili osepela kwa bato nyonso bazwi et puis bakosi ke osimbiki kisi te technique ya kovivre eza bato baza na berere nini vie eza na catégorie A B C lokwa permis de conduire permis eza ya bato moto permis eza ya bato mituka na ba jeep na ba remorque na bato nyonso est-ce que biki ba pilote pe bazaka na permis ba pilote on a permis OK permis na eza avion muke to avion munene ah oui na tu comprends exemple na pesi est-ce que biki li pungu nzinzi na ndeke bapumbaka ndenge moko bapumba po batika mabele mantu bapu catégorie ya mupepe na tande eza différent siko problème na zoloba merci problème na zoloba eza nini omoni nga soki eza te yokanga bien nakotaka na sentiment te malgré nzoto emesana boye tozalaka na mwa kopi na mbongo nde nazalaka na batendance ya kosepela mpo na bike komonana lelo nakoli ya jepuse namoni ke te vie ezokende na manka yokela yo moko mawa so opesa conseil na mutu to bapesa conseil kota na challenge ya kolika kobongama na yo wana eloko te me banda kotai nano makambo mike eza na yo comme ça kofinga bato ezalaka na deux temps kofinga mosusu eza ya kopesa courage na kofinga mosusu oyo bazofinga mpo nzambe mwana ntango komata bapanza sango sa baloba na yo na mwana bato basambela sasolisa mutu bamona kona musika bacholaka ta bamoni pangolami bake pembeni nzamba amune to ndimaki te mutu akolo kosani kozwa te nzamba za pourquoi mabe na biso oza na pasi mozo bimisa ba publicité nyonso ba difficulté pasi na banzelo koleka okochola makaka ngaso na difficulté na kanaka munoko olo bolo batena hôtel kwa baba objectif nanga na kobeta te na lo bana façon ni ko comprendre te tanki naka libanda mabe okochola ngana kende kaka ke makolo tala boy lobi na ngo tango ko simba na ko bisa bino te action de boko mona za makama malamu eloko esangi bato ebeli talaka mpe famille oya talaka condition na l'air na âge na temps nazo bano vérité soko banda kosaka na ba 20 000 francs baningano bozana bango basekara wana po
soki yindi chicha neko ya bakopesa appui yo soki ozangi aussi téléphone okobenga nani yo kutosaka olesaka bato kabaka na mbongo mais soki oza piaka po pondefa ekomi banki lambert soki odefi 5 000 okozongisa 7 000 mais kaka bato omesaka bango na poka bakomeli onga ngambo mokilo yango moninga corner mpona misambwa te na bombanga sa bayebanga soki oyokinga sagesse ya facile kotaka nzela avi ozokende mpa bato te obima ridicule motu mosu obetele shema kopiaka nzoko neti olingi osa comparaison na ye mosusu okoka neti tala bolole oyo mpasi eleki akomi biloba aloba yango moninga bloke tambola na misu na matoi munoko bomba yo tanke ekolo mokili atiaki yo ayebi yo lokola na lisa bato bakokoma alobi oza mpo okufaka te na badifficulté olekama oza ayebi yo objectif okoma nani ayebi ndenge akolaka magetu biso nyonso tolesaka biso moko oyo kokola so ezaka mbango nde bato balia bashawarma bakola mbango koleka biso batadiata so oyebi makambo na oloba mabe na yo nde obanga na misu un challenger abangaka compétition na misu te bakolata varesa kitoko moni bana baboti na sika menjoko na makolo ya bibale te bagrimace tokozala bakupa mudinda tosimbi lokola bajido kame na bale dada moko bajo ya bajogo kupe ekosi bino na makolo to ya bibale famille ekosi bino elamba na lati ekosi nzela na leka ya classe ekosi bino foyo atanga te otinga na el wana bima na kota musique prêtre kota bale prêtre na mona moto ateka na zamu tokomi mfwa makolo kamta simba biki na chiki esangi bato ebele donc moni keba na fia mutu seka mutu na cercle wazotala ata komi na niveau nivandanye ata omoni ebembe kufi kotiola ngo te so bakundi te surtout pembe l'église alors c'est quoi papa ekomi ngambo ebembe ese kuyo abandeli na obesa offerte omwele ko sanga koloba yokanga vie muta senga ngote ba difficulté tozaka nango mama yana difficulté muso telemi botalo bina suki osuki te kolo mukila yebi yo kanza difficulté nene komi na suka ba choli yo kas masola ba difficulté journée ouais bimi le na loka examen d'état ba compter sur 100 yo zata 15e au moins musu pena komi na 4e ya difficulté mazaka ka mais peso tala sana courage ngira sana tala omboka ba challenge te na yebisa yo obunga te kota sad oya dameta imba kasute boyemba à côté de la match in affection mais nous sommes la match à engagé o ba yemba kasuna stadité mama mbogo yemba na ndako bili pa koto bimate ba mona ba kolo bale ba ba beta ka bale mona na poko suba to akima cross tout le temps ba sportif finance nana kima sumbango ya yemoko akima benda fufa okufa na njana ka fesete mboko nana kima sumbango kima mbango mona makamu na yote bakoyeba ke lokosa quartier yeyo sakana na yo bisayo amboka footing so moni mutra footing c'est fait amoni école le kebe ce que là le gobe batikana kimela ngomba na kita paya so moni na footing c'est na tiki mama na bolite kolo accompagnenga okosanza fufu yo ni malo wa entraîneur kima na gauche yaka trabaka bot repo to pem okomona okosasa badi mais pamba yo omboka cross na bima michopona nzena kwesa musomba yo omboka kwata dala so yokinga na yebisa yo yoki penza solo vraiment ko passer ton dans ezala spécialement général et puis si voilà yango donc libanga na yango à partir à Dijon merci beaucoup lité à pété maloba ko tezaki nge esalinga isomo mais na lingaki yo lokola sagesse bimaka na munoko na yo ngai lelo betela biso na lisolo phénomène poison zota mona na mboka Kinshasa poison lelo okopesa conseil ni te ya conseil te eza conseil pété eza tala nyonso moni komi lelo base ya difficulté mama ebele baosala mabe soko tali bango yangani te condition difficulté tiaka singa na kingo na mona mutu auti prière azongi asambeli nzambe seigneur bombanga yoka tianga motema kilo nabima ta libanda te na mona mabe te nalala bien mais balambi na ndaku te 17h 18h yoka misu na montre yoka te 18h nde okoma 0h ateli bumatala bite na koyinda abimi libanda ate ndenga kosenga so mona te akede fama akomi da lokuta komoni mutatiki prière akeko defa tango pa defi ko futo kominga ngambo passe à Congo au moins ba poisson ceux qui mboka ezalaki bien tokene biloko ante ba timisu bako sani soka $100 au chele loko wana et bele oso matin so tani bon même pas $500 ndimanga
nzalo tokomi nango na Congo ondimanga lelo te yango mwana Congo soko zi kope moko zo sala bachola baseka soko zo bimisa 100 francs ngam na loba na yo telema ndima baseka mais valeur no mona ke ande so bombanga soko ndiminga te o eza o sala eza photo ke na okuna opianga raison lelo lobité bato moni ka bacholaka tant ba moni 100 francs bando pesana awa zozwa makambo yi gana kena na mboka moko be na ba ya Afrique kakao India la kanga na jo bisayo nga India na otambola mission nationale ko tata 50 francs na ko za wapi mais na ko tala cop mo ba ya ba sala ka otoke sur ba camion donc ne pas ngo be bana ba patron de ba ko sur ba camion faut mona jeune fille ba 20 à 21 ans na ba voiture ba zo ko kanga ici hein tu pas na tene yo masa biso to viva ka na tene no beti na mita na mio yo so mi yo kama wa na tele penanga mo beti na bia India so pe na salite mako jali pa na signé donc on a signé qui na bande baba ni na garçon ya moi pembe pazo sa musalo yo yo rabat so na le kana no mutu na sele mutuka so na ngoma nani ka pino ke na simakaka obunga ngo tate sa muno mususu ngo yo ka bango no so ka me ba chef de problématique ngoma na bisenye na osaka na ndimite na yaka mutu ngai banji na ngaba zate ngana froda na mukilio ngabe ande na yaka ngulu ngana ya ngulu ba kontaka ba tu sanga na froda mais donc ça dit que 1 mois 2 mois 6 mois mbonge bimi basi na nyoso bakoma kia biso awe bisa yo mbongo sakana mbongo ezaka na faute te na okoso te tala umani mbongo yoma na zo ide moko soko boy nzela ya challenge oko sepelate kaka wana na mboka wana ba pembeni tu ba nana lambela nga fufuta bika nazo kanzala na chelome fufu ba bika soka lambisa tika ka bonus ngalo ko pia mbonga de bika na zika roti antenne ka kataka antenne suka wana antenne yo ba mo kotankin mais o bebi si fufu nga bibi no ba lokoso boza osoko pa na yo bisayo yo so mona okena oyena sardine boye batol pango ba silicone de bango pourquoi une sardine pour indice exact ben garna lambisa pona kiparate na wala misa tala na pesa ba bonus je bon ko chola ka vite kangama na ozo sala so ko mina nifa humiliation tika ba isekayo pesa confiance na nzambe lobe za ye nzamba changer ba destiny bato nzamba ko election na kana yimo ka chona salité o cholama bato ba kezan fute on ba passer la mikolo we ba pesa bato motema bien Poni bomona kama bengi so betuka mfutema. Pourquoi mtu soka saka na passe ba bloquer yo? Pourquoi moi si mikolo ngo soka sana mobile te o masque de vieillesse? Et c'est un tanto so tudia moni ki mibali ba koche mi mikolo na fa ngaka bongo. Où est le mal? Boni ko mona mobile pia kate. Ha blocage ne umeli hein? O zani to prier te. Même yemo kolo mukili. Asala mukili. Atuna rabatu. To la Bible ko? To est-ce que ce que tu as bakato sala c'est banji baboya kali ngaka sala tan ngabenga na bakota ngatika yemoko voilà schéma na biso ba périmètre yeba makamto loba associé ka likamunyo sur makanisa batu pe na ndenge na yo ngana ko pesa ngamoko faute te tant que na yeba ndenge na yate tant que kolom kila tingana sala magetu na kenda bibembebele mengati lo na sa ayebinga simba te na ko sa paro e pesa melanga na ye na mutu ka pomo mona ngate na bima carburateur na ko sana kati me alo kume bimia kamera libanda so me balongo linga kamera ekufi carburateur nyo c'est là c'est important na kati comprendre ngo bien nyo c'est très important parce que lelo tozo ke to komo ko na suka mais avant vraiment na suki sa question na ngai na otuna nanu par rapport ya o euté communalité ya kanda o azape moko ya ba o balanda lignée na yo en tout cas kuna na rien à voir lokuta mabete nde ba yokani babongisa ngana en tout cas bébé ça va te belé mabako ya solo na kipakate à part ngana kipakate ba tout retraité que aux insensible na mais na insensible pona ibate essaie de royeba ndi boko tsana ligne ba songe vraiment na boya koyeba pona sala boy so ke mo pena ndako ba atola la mabe passe ba ko liboso ko la be pour gagner confiance so ko umele mesena ba to mo ba ke ba makolo omoni na boya ko mesana ba to pona ko ba ke ba makolo na ngakana la lokwa mo paya ndi ba changa mukolo ngona kwa na tika la libela na tika na poso ba bengelanga yo moni ngana malokwa neti léopard solitaire na solo na ba tu mingi me ba camarade na ngande bino ba journaliste bino de ba piringa o tu ba tikali na boya koyeba mingi pona beba mingi
soko ke na kolia pa batu mingi te bakoba ki lokoso na yo pe te exactement on a biso schéma na bimaka lokoso pa na biso moko na kola wana toza wana et puis nzungu na biso parler ate zika biloko ebelaka bien te yango nde kolisa biso tosepe nango ka wana nano kende feti te bapimeli matembelo ezangaki musuni oleba soso metango ye na ntango otuni biloko na oyo esilaki komba lopa na kokomba te pani bosisa ida mas mais yo yaki na masolo ke bachelaki 5 place soso komo kama tembe tokola nango fona meka fomena mona nakaba ke esila nazana makamna loba so yo kinga loi nature exactement vi pesaka yo moko dignité ya yo na mona ndako tata zanga mbwa ana mbongo teme na quartier bapesaka kilo soki bale koti na lopango wana batuna papa binaza batuna pani kilo ya tata pesa ndako kilo na mona papa musu bolole azoba mbongo mona ketina ah oya ndumbo ah papa zanga tina comment bomengo pesa valeur teme muta mobola bibi na valeur pesa valeur na yo so biko bomba yo te même na famille bako chola yo na ba no frère ba famille muso eza soke pana de fufu autala soko kyake tiko kema akoma kolia mingi bobengi singa bochenga biloko na leno ko minga ona bana ba vérité février vie difficulté panzo garde to yebi lobité lobi ya mutu eza na maboko ya nzambe ya moninga na chekaka ngana ko ya bomoni pa ochebiloko apeche ezate pona ni oloko yo ina nzala na talika moderne na ndenge mama na bana makama solo bomba lokumu na yo dignité basomba ngo te dignité tikala ka libela ko nazala mobola nazala aventurier mais na moi cha kolinganga ko pesa nga compete mobala solo yeyo maintenant nganga tola ne toko mais c'est to kuta na chéri bis est-ce que bis ba partenaire ba bola za différent boni boy yeso ka bis est-ce que bis ba da partenaire ba cha ngo shawarma pe comme frère bis boni ko yo alors kama bino ngana mona bana ba kola 5000 ki mais c'est au tombolo ndire ça kasima kilo utiwa kaba fufa dia tana koteba o mboka challenge ya moni bana so ba nonguluma poto ya masangu chama mungwa abanda kwa na manka peme joko o ni yebiseke na ozoko tala na challenge mboka zoke na kobeba banda ngo potango mesato ke konja ana yebi oyo kapasa tinika ngamingi na oyo yo pesa mboka le le yo yamoni bazemi mingi koma sema sana ngabota mwana so boya ngana kamaki l'hôpital 2 jours mwana so ko bota tuka babenga ba passer ba pienga bité mwana timbeli ke côté so ya fo mema ina ngola ko bimamba mbangu aboya pa bike difficulté ata nengo liaka na libumbe ndise ko ela kaya bike mboko to zo bima ya mboka manka mama biaka mabe foto ke nango angola yo saka na pe oya pe kwa te so yo kinga na ya bisaba schéma yo voilà faire à comprendre il y a solo faire à comprendre mais on a les je crois que de Rosuka awa moi liloba suka ndenge nini po trozo ngolo semaine prochaine mais moi liloba suka le bini et puis suka conseil na nga senga yo pesa moi na nyonso jeune nyonso wanzo rêver atekisi ba parents lupango et tout ça za na posa kende poto conseil ni yo ko pesa te kokende poto eza bien mais kokende poto na luingete ndenge to cancela poto eza ndenge oyebite vraiment na pexi mutaki kende poto te poto eza mboka moko lipamboli mais wana faut 4 ans loka na classe ya na biki rouge danger ça vérité koteka lopango to wena kokende poto okosomba ngo lelo lobite omona kosaki erreur nga una kama $5,000 $6,000 na paso kende poto beta ko panzela mai sala makambe fungola boutique o gagner plus que poto so ndiminga bien ope bana poto merci foza lokwa ba Eric Manzaka lokwa ba Marco Loko mobala blessing wana base mais misu batikala na talaka muto velo na zo poussa ezana ba chaîne mame a senti que velo ko chaîne ko sani parce que moni batanga sa punda eza pas so kamala mala keba ona alo baso yo kinga tala vi ndeto kanisa yango te to senga vite ba chabiso ko cha to saka yo ko malobi batela imera malamu mutako nuniso cha kotindo ba directif nzambe ko boya ba relation te ko boya ba copie mususu pe te ko za pe presete tu na chena kat pese tanata ya moninga fana utala yo ngapa na tala mutu na cheka lokana na tonga ndako na cha le to plafond ngaso ko lamba te na talote o comme ça radio mitune bele na le lokote yi ngana yakate ato moninga pemele na suka na oya boye bike balamba katenda ko okebite mili na ngakuta suka na ketikira subana
papa nako bichikui nako kaka bata loboko bien nako bichikui ko mutala mami ko to pesa bango bote ko minga yo ka se bango batino kana stade pesa no kana yo pesa mwana na yo wala katina yo pesa mwana katina yo mote alanda yo tala matai na yo misi na yo epeka usatike ngai na baby wata ngo so pesa na kando zo joto le pesa sinya asa monika mini yo ka so kai mo ka so mba yo ka bakosa kendo so mba bisco kendo te c'est la Valérie mon frère ma babo traba so mbeko ekolo na iba shangote wala bakosa akende yo moko te akobunga na balabala asala c'est la Valérie mon frère mwana asali chance to bimisi fou so peka na kidiba na ko question na 5 pona mo bochema na 5 su wana mutana bina sele su muketo ko zonga na po quoi compagnie na bisio ngaku so amake bo na timber ke bango chongo me fufu na kosa kwa na bima pe na 5 su mutanga pe singa rendez-vous na zele ka da zina ditana fandika awa po fufu peka pe na kota su na konti yo yo ti bo trianga bo tika na manka to meso tu ba perda ego inde la ndako lelo ko beta kano lelo to moina lelo pede ko to inana gaso so metioka na manika na kolala lelo awa na yeba nyoso ti butu awa ekolo nanga to ko yeba ti butu tala na sekia zama fambo pema weza perimetre bambote zaka batutu bazali awa bango bakolo to lia pete vraiment yo mo pena bambote bele kala makasi to kutana se peli chaîne biso yo kani télévision base na mape cameraman biso nani Mardoché Oumela na tu mpeka Ophélie ndengeni kitoko to continuer na œuvre caritative na bana wana et tout ça là d'ailleurs rentrée scolaire tout mois retard par exemple peut-être la semaine prochaine côté na se peli makasi ngi sape bato bako ya kotala bana bon bato ko ba congolais ya kitina bango penza te mais nzamba sungi osimbaka na kati yote na leka na film kolo wana o sentir que oyo basengaka ba mesana akokoluka ye moko te mama pona kobimisaka 500 fois bapesa bato wana omoni penda bato balingaka to betere bango maboko soki na wapi nde bazodube wa eteke batemisi minda rouge etelemi aye na fenêtre oratala tawe atombolele fenêtre ondira moni solanye ye pe pembeni natali penda bwe na regete na bia tala mboka mama malamu eza kofana kiche église te o prier malamu eza ka prier na 0 te na inel chaka baka jokane te anja kokuta na yo malamu eza ka to prier te bima na tongo moni muninga zo kembo santi ko zo kemba o penda sala geste mon frère ma sœur na loba lelo lobite merci batu ba kan tali pamboli soki ndengeni mama Congo eza na difficulté na mona bana mususu mibale ya mikeso ba kimanda est-ce ko kima bana ngonda yanga nini na kati yo mutu na ya na taxi bis bano ba kima ndako na linga ka bango te et puis mwana mwasi o ba ba mama social mama akabola na parti pris mwana na monda kwa kana makaba ninga ba progression exactement makaba na lobby ngana ba mwana na ba mati bazabana tomba bike nzala lokole sana pesa bango 1000 photo 500 mbalipa mabeza wapi est-ce que na pesa monenga na ko to ba frenenga boni bino ba fantir boy tala ya moninga sona ke biso baninga prière par la langue fona simba téléphone walinga ibanga na ko sote ngali ka prière nga tala bolimbisa sama ninga bala maga ngapana bandi la yo oyo koma dossier ninyo na tika na mo fe mo ke nango na ko se bungi na kangana na ningi loko te mama vérité ya mutu motema malamu eza prière te malamu eza to sao nzamba lingi landa makambo sengi yo kende église po kande bazo te ya mekokola na molimo eza pasteur te yo lelo komona mutu so bando finga okamwe mais baba prier na moni yo mona kaka otiki mutu na mbemba me ozomona so moni wa yena ashi ba yo kende kota lole ya fraud bendengeni po osali mabena minute omoni peka sikol quel don je era boya entraînement 4 jours ameri masanga na bank na terrain kimi mbango lokwa mutasaka entraînement kokamwa même ba grand joueur so ça entraînement te na match obunga kelelo beti mabe ata ko chane bi mais rendement na différent biloko elane ya lelo ata chauffer na chauffer te ndi c'est ça kaka avec la ta moni bidon te tiako kana pompe so na sika na ko tonde ça banaka so yo kinga cha bidon na pompe tala te vana ka bo senti ke bidon ba chesika so pe linge tondo tete mena so ko senti ke bidon linge to tout la seben bakanga pompe boni boy mukile pesa sini bongo makamususu so yo kinga ko za challenge yo moninga na ignora batu nyonso ya na peka confiance na muta mukili o sambela te la péteza ya yo et puis na jijaka te biso tu be compétent ko le fait yemoko
natoka wi misuni ya yoni tokuteni mesa moko ekomi ngambo yo oyelinga era bakado piaki yo pe kado so tuna na misuni na ngai yo keba yo oza bokila marie sakana omboka mikumba oyo tala Naléli. Attention, on comprend. Ça comprendre très bien. Ça va pas moi dans les labos fort vraiment. Merci. Quand on a vu s'abonner massivement à la chaîne Abisso et on a télévision vraiment bambo te belé dans les labos fort. Dans bon ngama mikolo presque chaque semaine to zalarana na litolia pété mikolo mingi chaque semaine moi week-end bo ngama bondo zorana début peut-être pe na fin ya week-end ndenge nzamba ko pesa la biso possibilité ya kokuta naï parce que misala ils a tellement ébélé mais tozo créer temps parce que bino bosengi que azada na mabélé fala ya ye bomonier. Merci beaucoup na bino nyonso, merci na Mardoché Sima caméra, merci na Moïse Tumba muta accompagner nga bakoma mususu mutu ekimi mais egoyaraga prochainement na ozong ba kombo nyonso tolia peut-être tolia peut-être pesi ombote mingi merci mingi vraiment na sepeli komona oli ça fait na sepeli komona sepeli au Congo ça m'a ba tutu na zomona bazaka santé mala vraiment Congo ça bien ba challenger bazala ndinga omboka défense za makasi atata na taka moko me bar côté salami oui biboul na ndunda pamba tokotonda te tokotonda bino kimwani na pesi ombote tomona ni prochainement au revoir yo na mbongo moko senga bien misi